Fabina sali po mulingani tanga masolo boucle. Ndeko ezalaka ba 4 martyrs oyo badembisaka bango mokolo ya le 2 juin 1966 pe oyo badembikaka bango na place ya Pongabi oyo lelo tokoma kobenga Stade de Martyrs. Nde mokolo ya le 2 juin 2021 bakosala mobange ya messe ya action de grâce na mémoire na bango na Notre-Dame du Congo ya Lingwala na heure ya 9h na Notre-Dame ya Congo ya Lingwala na 9h juste pona kokanisa batu lokola pona kokanisa ba martyr oyo lokola Emmanuel Bamba mwana ya Congo Central pe lisusu Alexandre Mayamba mutu ya Nord Kivu na yango Jérôme pe azangaki te Jérôme Anani mutu ya Équateur nani yango alobi nde katanga etikali nsima te Evariste Kimba mwana katanga ya solo oyo azalaki parmi les 4 martyrs na yango nde tosengi na bino nyonso boya ebele na mobange ya messe oyo pona kokanisa mémoire na bango. Lingala News atikalaki nsima te lokola journal oyo ezalaka toujours na nsima ya peuple congolais pona kosatisfaire bango nde akendaki inde kokutana ye moko ya Emmanuel Bamba na kombo ya honorable maître Angélique Lukunga Bamba oyo bakisele lisusu mama capable yoka ye moko ndenge alobeli mobange ya journée yango na mikro ya Lingala News. Maman Angélique Lukunga Bamba bon soki natemi liboso ya mwa etando moke oyo nazali kobelela mbela nazali kopesa na bana ya Congo mobimba ba tozali na Kinshasa pamba te tozali na misa monene tokosala pona kokanisa milimo ya bakondo mine oyo bana ya mboka babungisaka bomoi na bango na le 2 juin 1966 na kanisa bino bana ya Congo bayibozaka na bambula wana bobotamaka deja batata ba mama pe bilenge ya l'air wana bobosani histoire wana te ya batata mine oyo bakufaka na place tobengi Stade de Martyrs oyo koma lelo Stade de Martyrs oyo tobengaka bango le congé de la Pentecôte boyo batata mine boyo président Mobutu abomaka par pendaison donc baboma bango na singa na kingo na esika wana batata ya kala bayebelaka ngo mingi na Pongabi place alaka Kiltrana kasi lelo oyo bato bayebelaka mingi na référence ya Stade de Martyrs tozala misa monene banda bakufati lelo ezali lokola 55e anniversaire oyo komi lelo pona bango donc le 2 juin 1966 au 2 juin 2021 55 ans ekoki pona bango uta bakufa tobengi bana ya République démocratique du Congo baye bakozala disponible mercredi wana le 2 juin na ngonga ya 9h tozala na cathédrale Notre-Dame du Congo sur 24 pamba te bato wana bazalaki bato ya province moko te bazalaki lokola bana mibali mine pe province mine lokola papa Emmanuel Bamba azalaki moto ya Congo central papa Evariste Kimba azali moto ya Sud Kivu et papa Jérôme Anani il y a la province orientale peut être sous l'Équateur. Papa Evariste Kimba il y a Zalaki Katangé. Donc na bango mine wana bazali bana ya Congo. To kaboli ekolote pamba te likambo bango bakosela bango to likambo balingai ko solola. Soki pe ezala to yebite po to kozalaki na sika wana te. Ba to kata ndaike ezalaka bongo te mais ba betaka lisolo ba beta lisolo ngo baloba te bakoselaka bango likambo balinga kosala complot moko te ezaki ne lisolo balinga basolola mais to kama ka pe bato baya ko bimisa wala ndako na bango bakangama te bakufa te kaka bango mini ande baboma bango bakufa likambo te loka bakufela ka pe likambo te ali ya mboka biso otika pe to ali bana ya mboka nde to zali ko beta c'était to beleli boya to kabolelongo mawana biso zali nango biso ba famille ya bato wana mine wana bakufa pamba te bazali bana ya Congo bazali po to kabola bango te ke oyo ekolo nebo te tozali bana ya mutu moko malamu boya to kabola mawa wana esika moko po banda bakufa to sala matanga na bango te ke to sisa matanga na bango to kunda bango po to baka kutu te
et ce que balakisaka biso na kitambo wana esika cimetière wana ezali est-ce que bakunda bango wana te toyebi te loko tokomi na état de droit soki bakolingisa biso kotimola bacimetière wana kozwa badeshe etikala mikuwa na bango ndenge tolobaka na nini na lokota ya français nde tokoyeba soki bakunda bango soki bakunda mpe bango te ekoyeba na ntango wana mpona motuna na yo le 2 juin mpona biso nakolobela yango na 2 phases biso baelibota ya kondo martyr Emmanuel Bamba toyebi ke ezali mokolo oyo babomaka bango bayi politiki mpe bayebi ke moko na kati na azalaka na molongo na bango parce que Emmanuel Bamba azalaki moto ya bongo na kati ya Congo te azalaka député sénateur mpe ministre ya finance ya Yambo na gouvernement ya papa le fait Kasavu. Donc les 2 juin ezali mokolo oyo bango babongisaka milimo na bango kasi akufaka ye moko te bazalaka mine akufaka na baninga misato bakufaki bango na le fait papa Mahamba papa Evariste Kimba papa Jérôme Anani donc bakufaka lokola bango mine na mokolo yango wana na ngonga ya 10h le 2 juin 1966 tambongo ezalaka boye tokoloba ke ezalaka solo te ali bakoselaki bango likambo pamba te moto na moto azalaka na ndako na ye pe moto na ndako na ye bakende kobimisa ye na moninga mosusu nga na koyeba mingi oyo ya biso ndenge abimelaka pamba te nga nazalaki mwana navandaki na kati na ndako na ye nazalaki banalaki na mbula misato te nakolaki na age ya 12 ans nalaki nango na mbula 12 nazalaki mpe na ndako na ye ntango baye kozwa ye mpe moko bayaka kozwa ye le 29 wana ezalaka ndenge nini vers 20h 21h baye kozwa ye moto ayaka kozwa ye général Bangala ntango wana azalaka nano lieutenant colonel Bangala ye moto ayaka kozwa ye na ndako ntango aye kozwa ye mpo ezalaki elongi ya papa oyo toyebaki tobungi ye te aye abeleli kokoko wi moko na biso afungoli porte papa n'est pas là non il est là il dort obola musai asa akotaki alalaki mpo ezalaki un dimanche tokotaka losambo tozongi na ndenge alembaki na akotaki alalaki toki kola musai abimi babimi na mwa couloir ezalaki na biso liboso ya lopango ntango basololi moke ye aye kozonga nde aye kolata elamba oyo alataka pantalon ya noir chemise ya pembe na costume mpe ya noir kobima na babimaki eloko nga etikanga ti lelo nazala soki nazomanyola phrase wana epesanga chair de poule ntango balingi babima parce mpe général Bangala aza lisusu bomo ete ye mpe asa akomi nkondo asa akufi mpe lokola atuni ye papa Emmanuel vous n'avez pas une autre voiture dans la parcelle qui est la vôtre là alors phrase wana nga ti lelo ntango natalaka ta bafilme ya baaction epesaka ngai référence ya likambo pourquoi tunaka ye motuna wana parce que voiture oyo papa Bamba azalaki kotambola nango ezalaki voiture moko remarquable voiture wana ntango wana 66 elaki kaka 3 voitures Corvair wana ye azalaka nango ya bleu métallique madame moko ya mondele azalaka nango ya pembe un monsieur blanc qui habitait toujours Gombe aussi ye azalaki nango ya noir donc ezalaki voiture moko remarquable soki papa Bamba aleki moto ya yebi ya koyeba ke oyo ezali papa Emmanuel Bamba moto aleki Bamba te voiture nezalaki remarquable wana toza na Kalina toza sur na Gombe te po biso enfin notre thème tu ya Kalina parce que biso tango tovandaka na Gombe ezalaka Kalina tobimaka déjà na Kalina tokomaka déjà na Limité tozalaki sur l'avenue Gardenia 166 juste na sima ya Mokongo ya place commerciale à Limité donc tozalaka wana baka kozwile nde wana pona tango baka kozwaye azaka sous ministre de finance te tango wana sa longo ministre de finance Mobutu asa dû ebonga na 65 alongo libango bo ministre de finance aye kotie ministre de fonction publique mais umelaka penza te aye kolongola na ndenge atikalaka na lero na sans fonction atikalaka loka sénateur na ndenge mokolo bayaka kozwaye wana le 29 dimanche wana azaka susu na fonction ministre te mais tango papa Bangala lobi phrase wana nga nazalaki un peu curieuse donc oncle azobima boye na porte ya ndako nga nalandi na telemi na porte mpona tala bazokende ye na nani etango ye alobaka phrase wana nga nayoki yango
Lenga na zongi na kati ya ndako na bandi ko répéter phrase on atala kaka bomwana na âge langa 12 ans na bandi ko répéter phrase on na bandi ko na ngabaki na kati ya ndako. Voici ce que le papa l'a dit. Papa Banga l'a dit à l'oncle avant de partir. Mais c'est Manuel Bamba, vous n'avez pas une autre voiture dans la parcelle que la sienne là. Toyeba qui peut naître dans les cambotés. C'est ma boue na bango 4 jours après. Ndete yo commandant toyeba kalikambwana phrase wana lobaka nini. C'est que ya lingaka teler bazako leka na nzela ba mona bango ke papa Bamba leka ki balabala boye, aleka ki balabala boye. Bango ba yeba ka plan na bango basalaka. Et là quand musaka biso pour la journée yango, bango balaki ba civil, bango mine. Ezala papa Varisse Kimba, papa Jérôme Manani, papa André Mahama, bazalaka bango so ba civil. Et basambisa bango na tribunal militaire. Awana kankoko. Papa sambisa la bango. Poto za pe na ba documenté, oyo ba témoin bazalaka na mokolo ba ko sambisa bango, ba lieutenant, ba sous-lieutenant, ba sergent, ba caporal. Bazalaka na isika ba sambisa la bango. Pourquoi basambisa bango na tribunal militaire? Parce que ndenge bakanga bango bakanga kata soda bon côté na bango elongo mais bango basambisa bango na kankokolo na tribunal militaire bakanga bango le 29 2 jours après basambisi bango 3e jour ba rendre verdict o esengeli baboma bango par pendaison ndé les 2 jours wana 9h quand même bazalaka un peu gentil d'être koloba ou c'est nzambe nda linga ki bongo po ba trace etikala ba bengisaka les familles ya ba 4 conchérés wana chaque moto famille na yeya et sur na pona ba dernière volonté na bango ne boye pe biso famille kendaka famille ya biso kendaka maman ya botinga maman Elisabeth yala la sœur cadette pa otokufa 2 ans et kokile loyo le azalaka wana la veuve la défunte épouse ya papa Bamba azalaki moi na pas otokufa dernièrement wa enfant adoptif na ye Marcel azalaki wana pena ba cousin misato bazalaka pe wana et papa Bamba alobaki akoka oloba na famille na ye oyo akoka kotika na bango comme message à suka pa yebisaki bango balingaki bakimisa biso même pape na Rome atindaki bato na plaider cause na biso mais tomonaki soki biso tobimi na likambo oyo bakoki ko massacrer ba famille na biso il fallait to supporter peine na biso parce que tant oiseau matana kokende vers l'échafaudage wana azalaki koyemba cantique tant oiseau yemba cantique wana azo mata azo kende lera komba tie singo ya liboso wana corde raté bato ba crier or qu'en principe il fallait pas battre les sous deuxième corde pour déjà bamonaki pourquoi corde wana ya papa Varisse Kimba mbala moko batia ki etosi moto balongoli batie kuna na sima po ba collecter soki pe ba cercle yango batia bango kati Tomi tout n'a qu'à la vraie cause à mort na bango. Mais tous les anciens politiques sont en train de mourir. Quand est-ce que vous avez une vérité, il y a liwa ya batu wana. Pour tous on a besoin nango. Ce qui moi nanga ibi, bakati le bon pona moibi. Na komona nango passe na moté maté passe na ibi ke aibaki, ba mona ke ne loko aibaki ne bakati le boko. Mo ya biso bakufa. Tina bakufa les anini. Bakufela nini? Biso to tuna likambo wana. Ba vrai historien nanu ba komi histoire ya Congo te. Ba yebaleka na ba télévision ba beta kali solo oyo. Net le 2 juin. To kotala na écran to komona masuba koleka ba ko beta li solo oyo. Mais ba lukaka la vraie information ya likambo oyo. Ba beta kali solo bi beta te. Ah tanto ba kende okangla papa Bamba na ba Congo tanto ba te. Papa Bamba ba yaka ko zoye na ndako na ye. Nandak bayaka kozoye na ndako na ye entre 19h et 20h30. Moutaka kozoye c'était le lieutenant-colonel Bangala qui fit le gouverneur ya ville qui ça à l'époque dans leur wana. Ces messieurs sortis bel et bien de sa maison. Bakangela na balabala te ba yoko zoye na ndako bakei na ye na memling et pas ba ko kosa na ba scénario na bango ke ba ke okangaka bango kuna. Yo mona wapi bino boye réunion wabengi yo réunion yo vandi na to la musa na pongi nda bimi ay ko ta bilamba ndebe ko kende tongo tento monika ba soda na lopango 5h du matin ku ba soda na lopango moko na sa fungoli fenêtre tala oh il y a des soldats dans la parcelle be ko salani quelque temps après ces gens là sont venus toquer à la porte coco la première question batuna kana
grand frère ça ce qu'on a Belgique mais c'est chef balobi na ye fils papa est là alaki na JMPR ezalaki tomoni kaka ba JMPR bazolekela biso na balabala bazoyemba banzembo na bango soki bauti na petit boulevard na likolo kuna bakiti boye baye babimi na bifikasion ebimaka côté supermarché moko eza sikoyo babimi wana bakontourne bazongi biso na talopangu toza na résidence surveillée tovanda kaka bafamille bayokaki sikoyo sango premier jour babandi koya ekomaki sikoyo ni principe batiaka na porte bana série 2 ti lelo na série 3 bakowela bibonga na bana ya série 8 awa bazobiyoka soni te nga na botama na ba 28 ba 29 lelo nakende kopota na ebonga ya bokonzi na mwana botami na ba 80 85 86 awa eza soni na mawa mpona mboka Congo oyo mikolo balobi bwanya na mituna bango eza te mécanicien petit mécanicien ya kotala nga nanu awa na ko démarrer mutuka nga nazomona moi hésitation na démarrage mais biso banda to démarrer Congo hésitation to forcer kaka hésitation tozo forcer kaka hésitation tozo forcer kaka suka nango lobi na tonto bali susuke oyo pa konzi mbalo akonzi malamu te bakoya kaka il y aura toujours des changements il y aura toujours le gouvernement en gouvernement on va toujours remanier soir ne malonga te motokia kisangani abomi batu na kisangani kuna na bagera lokuta na kisangani lobi na tongo aza hero motakoti bandu abomi lobi na tongo lobi na hero boni ko bokokosa biso bopona nini ata aveugle soki matoi neza koyoka za sumi wete okokosa yera nzela kotambola mais kokosa yana matoi na yete po matoi neza koyoka ebino na Congo limbo comme ça biso banani des sourds muets, des aveugles, tout ça. Alors que nous sommes des voyants. Tout ça koyoka. Tout ça kotala, tout ça komona. Botia ko distraire biso. L'état congolais le grand temps au réparé ba préjudice baninga musuba koza na mboka oyo. Po makila ba oyo wana lelaka. Biso bande ko ba peto ganga kato lobaka to saka kato lelaka. Ba oyo na biso balaka très nécessaire ba famille na biso. Tuki saboyo na bato banso bakolanda ngai na lisolo oyo na lingi moto abeta lisolo oyo na lokuta te soko lingi okomata livre to olingi koyeba histoire malamu ozala politicien ozala un écrivain ozala un historien luka bisolo kwa tozana no bomoi otuna mituno kokotuna toyebi so toyebi potango kosala tinda bango to enokunda mikuwa la bango ba mboka na bango pona ba village natal na bango bakoteka mabele wana te batia ba immeuble kuna po biso de tradition du Bas-Congo cimetière à Kokonanga elle est morte en 1937 ezali wana matonga ngona sima ezali wana tango mama nanga akufia na kokunda mama nangai bano ba compagnie kinga kunda mama nangai ba moni cimetière arrière grand-mère na bango qu'on retrouve à Trasouana. Mais est-ce que la réalité dans le cercueil, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Trop de terrain. Papa gouverneur, papa gentil. Ndana kolukana ya kokutana yo. Na kokoma pe na koya komona yo. Po yonde gouverneur ya Kinshasa. Yonde soko pesinga autorisation na ko déterrer pour na ko déterrer bato wana et ko salama. Nazali politisé ngai nazali membre ya famille nièce propre papa Emmanuel Bamba moi na sœur cadette nae ngai nde nazo sengelo ko wana parce que zalaki dernière volonté ya oncle avant pendaison nae petango ba famille mine to kutana kitoyoka on dirait batu basololaka me basololaka te pa maramba senga pe kaka ifale akunda manamboka nae papa Evariste pendenge moko papa Jérôme Congolais mingi pe nakanisi mbano malamu po ekozonga na kati na gouvernement na yo soko sa ele biswango manyeme ekoloba Katanga ekoloba province orientale Kisangani ekoloba pe ba Congo ekoloba na ebite
ampleur oyo kolanda nsima eza kaka nzambe nde ayebi nini ekosalama na mokolo yango. Me mpo na nga nasengi lisungi nasengi ede biso bamapinga eya na mandoki mpona koboma lisu te, me bamapinga eya mpona koprotege biso mpe koprotege population oyo ekose déplace na ntina ya likambo wana. Mpo esika bokosala événement monene soki mapinga baza te kini ezalaka te. Me mokolo wana kosenga mapinga bakotindela biso ezala mapinga oyo eyebaka valeur ya nzoto ya moto, valeur ya molimo ya moto, eno mapinga oyo eyaka mpona kobebisa milimo ya bato na barchive na Rome kuna ezali. Parce que copie ya lettre koko zanga te ya demande oyo yasengaka awa, pardon yasengelaka bango na ndenge asengaka na président Mobutu asala likambo wana te. Nayebi ke kuna trace yali biso pelo tozosenga malamu mpona kodetere bango eli nini. Omoni mwa histoire mokena kobetela bato mosusu babaka histoire te. Lelo so okena Angleterre okuta berceau bo bakufaka bazaka mpe bapeuple ti président Félix akoede biso akondimela biso mpo mokolo ngani tokokutana boye nakoyebisa lisolo moko oyo eleka ya papa na ye na periode wana ya passage ya makambo oyo nayebi ka kozala flexible olakisi oyo lingaka kaka condamné nyaka kopesa bato besheki basala yango te basala otunaki osengaki oyebisaki osololaki nga nalingi ezala bongo nasengi nakosolola nakokoma nakotuna nakokutana na bango nayoka na bawi na banon mpo mbala nsima ntango nakosola bike intel alobaki na nga non eno nga nakanisa non na place moto alobi na ngai non te babi na sali mpo molingani tanga masolo boucle